Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ngonga kokio bien so sepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na mino bisika nyonso tu bozwami na lombango to kofungola basangona biso na ngambo ya présidence pona kotesa mino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo mokola mercredi 9 août na président brésilien Lula da Silva nyonso elekaki na marge ya sommet ya Amazonie Naomi Wonda apesi bino ba détail. Pona o etali sommet ya bassin ya Amazonie, président Lula da Silva ya Brésil ayambaki mercredi 9 août moninga na ye ya RDC Félix Antoine Tshisekedi masolo na bango elekaki 1 heure du temps balobelaki mingi makambo etali boyokani entre RDC na Brésil mingi pe basije ya intérêt commun pendenge nini kobatela ba forêt tropicale balobelaki pe politique internationale na suka ya masolo na bango Président Lula a confirmé que koya na ye mikolo ezali koya na République démocratique du Congo pour na sommet ya Kinshasa oyo ekosangisa bamboka misatu RDC, Brésil pe Indonésie bakolobela likambo etali kobatela ba forêt tropicale. Na masolo ya Assemblée nationale Bolsonaro koyeba ke président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mercredi 9 août 2023 nouvelle ambassadrice ya Grande-Bretagne oyo aza accrédité awa na République démocratique du Congo Héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampwanga ayambaki Alison King Obey, nouvelle ambassadrice ya Grande-Bretagne oyo azali accrédité na République démocratique du Congo. Azalaki accompagné na premier vice-président André Mbata, numéro 1 ya chambre basse ya parlement Christophe Mboso a discutaki na oyetali importance ya partenariat entre RDC na Grande-Bretagne, pe nécessité ya kobongisa ba relation interparlementaire entre RDC na Grande-Bretagne. Na suka masolo na bango oyo ediraki près d'une heure
Alison King alobaki boye alobi azane sengo makasi pona kokutana na numéro 1 ya chambre basse ya parlement elongo na ye balobeli importance ya partenariat entre RDC na Grande-Bretagne pe nécessité ya kokolisa bondeko na ndenge ya parlement ezala makasi entre bamboka mibale balobelaki pe importance ya koorganiser élection inclusive crédible pe transparente oyo bakongolais nyonso bazala na choix moko libre pe démocratique pona kopona badirigeant na bango alobelaki pe lisusu bapesaki bacondoléance na perte ya honorable Chéribin Okende balobi rôle na bango ezali ya kosunga enquête oyo bana kosalema na ndenge ya malamu wana ezali position ya Grande-Bretagne pe pona oyo etali agression oyo RDC azali victime na ngambu ya voisin na Rwanda diplomate britannique alobi boye bango bazali très clair pona oyo etali souveraineté pe inclusivité ya territoire ya République démocratique du Congo na droit international pe lisusu appui na bango na soutien ya processus régional pona oyo etali kimia bazali kosala effort pona ko appuyer l'effort mususu oyo ezali kosalema déjà pona ko améliorer qualité ya guide congolais surtout na est pona ko trouver solution moko durable. Kaka na masolo ya Assemblée nationale bosengeli koyeba ke ba membre ya commission permanente ya défense et sécurité basolola kina ba parlementaire allemand pona oyo etali bongo situation sécuritaire na est ya RDC. Héritier Mapindemi apesi bino ba détail non. Élu République démocratique du Congo, membre de la commission permanente défense sécurité, il y a 2 chambres et un parlement. Bazwaki séance de travail mercredi 9 août 2023 na palais du peuple et longo na baninga na bango ba parlementaire allemand na visite de travail na République démocratique du Congo. Na suka masolo na bango ba parlementaire congolais pe allemand ba ronda qui visite et pa ya vice-président ya Assemblée nationale André Mbata Betukume Soumangu oyo azali chargé ya diplomatie parlementaire. Bakambamaki epai ya ye na 2 commissions sécurité parlementaire epai ya Stéphane Friedrich oyo azali ya fondation Konrad Adenauer chef ya délégation allemande exposé ki ba motivation ya visite na bango epai ya premier vice-président ya Assemblée nationale na suka masolo chef ya délégation allemande alobaki boye ezali honneur moko ya makasi pona bango kozwa facilité ya kokutana na vice-président ya Assemblée nationale bazwaki masolo moko ya malonga bango ba apprécier ndenge ayambaki bango pe opportunité apesaki pona koyoka ba idée na bango na oyo etali situation sécuritaire na est ya Congo expliquer bango situation na terrain pe position oyo RDC azana yango epai ba membre nyonso ya 2 commissions permanentes défense pe sécurité epai wapi bango nyonso basolola ki liboso ezalaki bongo eloko moko ya litomba bango baye ba situation ndenge balobi na maloba na bango balobi bako discuter longo na expert politique na bango ya banda bakosapuye na argument nyonso ya allemande pe na ba discussion nyonso oyo ezananu na ebandeli na ngambu na député national Bertin Mubonzi président ya commission ya défense pe sécurité ya chambre basse ya parlement alobelaki masolo na bango elongo na ndeko na bango allemand oyo bazali ba parlementaire bayaki awa pona kokutana na premier vice président oyo azali chargé na diplomatie parlementaire wana nyonso ezali kolakisa ke niveau ya diplomatie parlementaire ezali komata na République démocratique du Congo bango bazalaki pe na Berlin bakokende lisusu pona ba échange mususu na Stéphane ya fondation Konauer oyo na époque bango nyonso batalisaki elike ya kokutana elongo na ba collègue na bango ba député allemand oyo baelelo pona komona réalité sur terrain na République démocratique du Congo mingi pona likambo etali situation na est. Dans la primature au Sénégal, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidé qui le mercredi 9 août kuna na primature réunion il y a comité de conjoncture économique. A président qui réunion ya comité de conjoncture économique kitoko ye nani premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge et pa yuapi balobela ki situation économique ya mboka ba question ezalaki sensible na moment oyo yango ezalaki lié na ba mesures prises oyo gouvernement azui pona ko stabiliser taux d'échange na marché bosimba kenangambo ya vice premier ministre ya économie nationale mwana mboka
Vital Kamerhe atalisi ndenge ba renforcer pouvoir d'achat ya ba congolais na conformité na ba mesures économiques ya gouvernement na oyo etali taux d'échange comité ya conjoncture et annoncé contrôle moko économique rigoureux na ba prix ya bien kuna na marché bosengeli koyeba ke mwana mboka Vital Kamerhe atalisi ke ba oyo bazali ko penser que stabilité ya franc congolais ezali conjoncturel bakosi pamba te ezali à la fois ba mesure ya politique monétaire ezwami pona komene ba enquête moko na ngambo ya madame ya gouverneur ya BCC boyeba ke ba mesure d'ordre économique pe budgétaire ezwami na niveau ya gouvernement ba résultat inévitable ekozala na faveur ya pouvoir d'achat pe ya population bosengeli koyeba ke na bokutani oyo bato bazwaki par nango ezalaki bongo ministre d'État en charge ya budget, ministre ya commerce extérieur ya plan, ministre ya ba mine pe vice-ministre ya ba finance. totikala kaka na masolo ya primature mpona kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki le même mercredi 9 août kaka kuna na primature ambassadrice ya Grande-Bretagne na ambassadeur ya Serbie mpona nda ba détail. Liboso ya bapandi sango ambassadrice ya Royaume-Uni na RDC Madame Alison King atalisaki ndenge échange na bango na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ezalaki vraiment très fructueux et pa wapi balobelaki ba dossier ya ndenge na ndenge notamment oyo etali bongo processus électoral et pa wapi premier ministre a rassuré bango que nyonso eza prévu pour na financement pe sécurisation ya ba élection balobela ki ba conflit ya est ba travail oyo esengeli esalema pona kosunga pe ko soutenir processus régionaux ya kimia balobela ki pe ba aspect ya ndenge na ndenge tomoni bongo importance ya démocratie en général balobeli rôle ya SADC na ko apuyaka ba principe démocratique ba talisi pe ba relation entre RDC na Grande-Bretagne en général oyo ezali vraiment kitoko balobela ki importance et accélération ya ba investissement pour na ko protéger ba forêt pe environnement awa na RDC et pa wapi ezali ko jouer rôle moko très important en tant que pays solution ba lobela ki pe ba possibilité ya ko élargir commerce bilatéral entre bamboka oyo mibale pe ba événement ya ndenge na ndenge oyo ezali koya boyeba ke Grande-Bretagne alaki RDC était ako accompagner na ba processus électoral boyeba ete Grande-Bretagne alaki RDC que ako accompagner ye na ba processus électoral kosisa na bango masolo mbala moko premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akobaki mosala na ye epai wapi ayambaki pe ambassadeur ya République ya Serbie awa na RDC epai wapi balobelaki ba masolo ya ndenge na ndenge ya liboso ezalaki bayaki ko exprimer gratitude na bango na gouvernement congolais pamba te aedaki bango na organisation ya exposition mondiale oyo ekozala organisée na 2027 donc ezalaki très difficile pour na Serbie à gagner na organisation oyo pamba te bazalaki na ba concurrent ebele totangi bongo États-Unis Espagne pe Thaïlande sans soutien ya RDC na ba pays africains frères pe amis bakokaki ko gagner te na yango baye awa kotalisa reconnaissance na bango pe na revanche balaki RDC que na eleko ya ba organisation ya exposition oyo bakopesa bango espace moko convenable po ete batalisa grand respect pour na soutien na bango problématique ya ba contrat pe ba accord entre bamboka o mibale balobelaki pe yango ezali bongo coopération na domaine ya ba média ya défense pe ya énergie kobakisa ba des académies diplomatiques ya bamboka o mibale ndenge ambassadeur ya Serbie Miroljip Jeftik atalisi bosengeli koyebake basukaki bongo te na occasion bayebaki na ko féliciter gouvernement ya Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pour na réussite ya ba 9e jeu ya francophonie.
Na wasola seni bosengali koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Denis Kadima a échangé qui mardi 8 août na délégation allemand oyo ba lobela ki bongo ba préparatif ya ba élection ya 2023 Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. Azalaki assisté na deux vice-présidents na ye bienvenue Ilanga Lembo pe Didi Manara Linga na visite à Kinshasa ya parlementaire allemand bazalaki accompagné na Jacob Kirton représentant résident ya fondation Konrad Adenauer oyo azwaki temps ya koyeba évolution ya processus électoral en cours na République démocratique du Congo. Ezalaki occasion pour na porte-parole na bango a indiqué que Allemagne bazali kolanda de près ba préparatifs ya ba futures échéances électorales. Allemagne bango bazali intéressé na oyo ezali koleka na RDC balobi bazali kolandela yango penza de près ba préparatifs nyonso na raison anande boye ba ke ba détail ndenge nini processus électoral ezali koleka ba remercier infiniment président ya CENI pe équipe na ye na kombo ya fondation Konrad Adenauer pour na entretien oyo bauti kosala balobi esungi bango mingi kotala ndenge ba élection ekosalema na décembre 2023 processus ya enrôlement ezalaki étape moko très importante yangonde et pesaka confiance pour être ba élection ezala crédible, transparente et inclusive et ça les mandenge ezali souhaité et lobaki madame Julia Klockner et sengeli boye ba lisusu ke fondation Konrad Adenauer ezali bongo laboratoire yaba idée yaba allemand oyo ezali associé na Union chrétienne démocrate ya Allemagne ezalaki fondé na 1955 et pa ya Bruno Eck oyo ezali bongo siège près na yango ezali Bonn pe na Berlin. L'objectif ya ko promouvoir toko tombo la liberté kimia pe justice pour na ko favoriser approfondissement ya coopération na développement. Président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale IPCN na mokuse mwana mboka Jean-Claude Dumbi a kitaki na centre médical d'Ibwa kuna na Konluka na commune ya Ngaliema pona kopesa ba dompe kofuta plutôt ba facture ya ba malade. Stéphane Skande azaki kuna na compte ya Info Lingala. Très déterminé ya ko satisfaire babas na ye bota la binomoko Jean-Claude Dumbi oyo bana lukunga babenga kasoso ya pembe abetaki makolo na ba membre ya bureau na ye. Objectif ezalaki kokoma na centre médical d'Ibwa kuna na Kanluka précisément na quartier 4 na Lubudi na commune ya Ngaliema. Accueil très chaleureux kaka ndenge bozali komona azalaki récit et pas ya médecin directeur ya centre d'Ibwa tête à tête et salemi kaka ndenge ezalaka. Jean-Claude Dumbi azwaki maloba pona kotalisa bango nanu ba objectif ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale bango bazali ko appuyer bana nyonso ya mboka oyo bazali na ba projet ya kitoko pona développement pona soso ya pembe alingaka alakisa batu kopeshe po yango nde responsabilité oyo tata Nzambe alatisa ye awa na centre médical d'Ibwa ayaki nanu kopesa bango ba don ya ba produit ya première nécessité ya ndenge na ndenge azali kaka kolanda lokolo ya chef de l'État na domaine oyo alingi ke bana ya mboka basala na santé kitoko asukaki wana te. Jean-Claude Dumbi apesaki pe lisusu enveloppe ya malonga oyo efutaki facture ya plus de 10 familles et sengo ezalaki ya kosakana te kaka ndenge bozali komona tala les hommes que le Congo cherche de père et de mère soso ya pembe Jean-Claude Dumbi oyo bana ya quartier Lubudi balobaki désormais moto ya kotika butu moi na losambo ye oyo kendese liboso umela Nzambe apambola yo wana maloba ya ba corps médical ba malade pe ba famille et pa ya soso ya pembe. Président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi. To sololaki na bandeko na ngai bamemelaki ngai baposa na bino na bureau place na salaka yango nde nalobaki na ya na ba oyo nyonso tu bamemelaki biso tolobi ke toya po ete tobimisa bino bozonga na bandako mpona ba oyo nyonso tozwaki
Na justice bosimbaki audience esalemaki mercredi 9 août na tribunal de commerce ya Kinshasa epai wapi société pétrolière Petrocam azosenga nyongo na ye epai ya société KM Oil pour la livraison ya carburant depuis 2016 kasi na audience oyo bosengeli koyebaki société KM Oil amona nete de maître Benoît Mpoy avocat ya société Petrocam a qualifié yango manœuvre dilatoire bolande na micro ya Fabrice Lundombi. Likambo oyo tozali awa eza likambo eza kotala société Petrocam na société KM Oil. Société KM Oil aza na nyongo ya société Petrocam. Bapesaki biso mikanda na tribunal de commerce oyo eza kopesa biso ndingisa ya kokanga biloko par force. Ça veut dire l'État akanga biloko, justice akanga biloko ya société KM Oil parce qu'alingi kofuta nyongo te. Alors bango mibeko epesi bango ndingisa ya kosala opposition contre décision wana. Sikoyo basalaki yango na retard. Toyebisi bango ke eloko oyo ekosimba te parce que bosala yango na retard. C'est comme ça que to plaidaki affaire wana ezalaki prise en délibéré. Mais ya kokoma na moment moko oyo tribunal ya commerce ya Kinshasa Gombe bamoni ke moyen juge moko aza te, il fallait passer la réouverture des débats pour que Moussousou a remplacé. Alors, réouverture des débats wana nde to signifia ki bango décision wana et kokoma baye ko sala appel contre décision à réouverture des débats. Donc, na droit babenga kango eza dilatoire. Ça veut dire mutu moko azingi kofuta nyongo te, siko azo mema ona makambo ya milai okende boye ote lelo ozoka nazobela awa lobi ote no lisunanga ote likolo pasi. Volonté ya kofuta nyongo nde eza te. Et au-delà de ça, bagomi koloba ote biso nde topesa ka présidence de la République carburant. Tomoni kete chef de l'État za kobunda. Tout moi pour que notre abenga ba investisseur baya na mboka na biso. Alors, batuana bazoya, biso il faut protéger bango tout congolais a l'obligation de protéger les investisseurs. Et non ya mutaye achembongo na musala, yo zimbongo ngo, okombo donda hotel na kofuta mbongo te parce que ngane mutu na pesa ka na fournir ka carburant na présidence de la République. Biso to yebite ki bango ni ba fournir ça. Ce qui to yebi yango c'est parce que bango ba lobi yango ndi to yebi. C'est comme ça que nous avons dit non, il faut Masambo et Landa. Appel au Basaliwana d'abord. Nandenge ya mibek isali makate. Et ça même à moi na 3e gradué à droit tout est-ce que vous ça l'appel sur la réouverture akoboya. Mais ils ont fait c'est comme ça ba boyikoya. Toti kafili province ya Kinshasa tokende bongo na province ya Congo central pour la côté sabino ndenge accident moko monene et salemaki na batongo ya mercredi 9 août kuna na village Loma na Mbanza Ngungu na route nationale numéro 1 kuna na province ya Congo central ya bato o bazali na cœur sensible botala ba image haute edi imbani héritier mapinem. Mercredi 9 août ezalaki malamu te na avant midi awa tozana Mbanza Ngungu mingi penza na village Loma na descente ya Bilombele botala bino moko accident moko grave esalemaki wana ezali pasi pe mawa bato bakufi misusu pe bazoki boye na descente oyo remorque moko frein esilaki akei kotuta mituka ebele botala bino moko ezalaki pasi pe mawa e provoquer accident bato bakatani makolo bato bakufi bato bazoki na ndenge ya kosakana te na ba différents véhicules oyo ekotaki en collision population bavandi zinga bakimaki mbangu pona koluka koyeba eloko nini vraiment esalemi kasi ezalaki pasi pe mawa soki ozali na motema makasi te okoki kotala bilili oyo te pona bato bazali ba cœur sensible ezalaki vraiment pasi toza na Loma awa justement na parking na Bilombele awa ozomona remorque oyo tala événement tala événement 1 2 3 4 Bosimba ke grave accident oyo esalemi kasi tomonaka bisika mosusu likambo ya boye soki esalemi secours esengeli ezala bongo na lombango pona kolongola ba blessé enfin ke bayeba na ko sauver bomoi na bango kasi eloko ya pasi pe mawa ekoma komona na RDC pe na ville ya Kinshasa bakisa na bisika mosusu bazali ko secourir batute kasi batu ya ba téléphone Android bazali nde ko wela ko filmer ko zwabilili pona ko tinda bisika mosusu to ebite
soki pasi ya baninga ezalaka esengo ya bato mosusu bilili ya pasi ya boye boni ekoki kosepelisa bato mosusu mpona kowela kopiblie olie koevacue bablesse mpona kosauve bango malgré ke bato misusu bakufi kasi misusu baza nanu na elika bakoki kobika me secours ya malonga ezali te nyonso wana ezali kosenga entretien ya mituka ezala malamu mpona koevite bacirconstance ya boye ekomela population oyo abimaki na ndenge ya malamu kasi accident ebomi mpe ezokisi bango. Na couloir région Osimbake centre de réveil spirituel na bokambemi ya évangéliste Jean-Claude Kabundu Alessa bazako organisé veillée de prières vendredi 11 août na stade de Martyr. Nathalie Kaila Kapenda. Shalom, shalom, banana Zambé, Zamba Pambola Bino, ezali évangéliste Claude Kabundu Alessa. Oui, ezali ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Na moni biso siko pour na voyer sabino que veillé to zalaki nango le 14 juillet na stade des Martyrs et Salemité cause ezalaki pour na francophonie parce que ba travaux ezalaki na kati ya stade pour na makambo francophonie kala mingi te aussi là donc to ezali reporté to ko sala ngo le 11 août na stade des Martyrs kaka ko sala ka veillé tango to za pena ba don la guérison, il miracle, tout ça bon de la bonne abattu, pour limitation, lien, réclamation, maladie incurable, tout ça n'est pas tout ça quand bon de la batu bazo bika. Ndeko, bandako bozo mona ezana ba problème, ndako bozo mona ekoza na batol, mais soko koti na kati ndako, ndeko yeba siko ke mai ezotanga na kati ndako wana. Satan zo travailler makasi na kati bandako, mandako ebele. Yango nde tozana kati esengo tango tozomona bikamo ezana kati kosalema e bato bazombongola mitema bazotika bakisi bazotika kindoki bazondima nzambe na kati évangile et puis bazobika tango nazozonga na sima mwa muke nazomona mwana mwasi moko azali awo nakolakisa bino ye azalaki na maladi ya libumuko vimba ezosala douleur motema ese vimbi eye munene abanda kozelaka liwa eloko nini ekosalema ntango bazokende hôpital docteur alobi ke voilà moyen eza susu te motema ese vimbi akomi deja na liwa respiration eza te ayebisi mobali ya mwana mwasi wana ke yo ozela kaka liwa eza kaka moto omibongisa mpona kokunda ye mwana mobali alobi te toza na espoir mpo bato ya nzambe mpe basambelaka toza serviteur Kabundu Alessa akoki mpe kosambela docteur alobi c'est normal bako koyoka malamu mais mpona kaya boye eza très difficile 95% ba 99% bakaya boye bakufa kaka soka nde ezalaki libumu efimbaki ezalaki fantôme akotaki na kati ya libumu moto akokufa akotaki na kati ya libumu abandi kosanza mamisunya ya batu biloko kopola munoko azosala diare koto azosanza nzamba bikisaka nzamba salaka bikamwa mwana mwasi ayekobika tala ndenge akomi motema munene espoir ezalaki te vraiment nzamba olisa seleli na bikamwa nazosenga na bino boya na kati ya stade des Martyrs bokoya na kati ya stade des Martyrs nzamba kopangola tokote parole de Dieu mpona komatisa Jésus-Christ notre bannière de victoire victoire toko kozwa na kati ya mboka oyo ezaka parti ya Jésus-Christ na ndaku na yo kaka parti ya Jésus-Christ mais nzamba sali bato badon ba grâce différent yango nde nazobenga bino boya atoza serviteur de Dieu atozali mutu moko na mambongo ebele oyebi lobi na yo te boya na prière na stade des Martyrs tosala campagne d'évangélisation na veille de prière wana okomona pe loboko na nzambe Congo pour Christ PC la mokuse lorona évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila baza kolenge na mobange na campagne d'évangélisation. Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de Martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des Martyrs.
kobosana te conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 na quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo ezwami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Toro. Ah! Pour la CPC 2023, Ghana Zangate. Et là, il y a la quartier journal pour na peuple yango et comme na suka merci mingi na Naomi Wonda kumbela ki édition et papa zaki assisté na Rito Kindu boye ba ke na sima caméra to sala ki bongo na Fabrice Lundombi journal ezaki monté et pas ya Christian Kiangebe ni journal à peuple pour na peuple ezalaka supervisé et pas na Emoko héritier Mapindem bande ko botikala malam. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi